Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Tu es tous sur la Nabino ensemble, kakande to partageara Nabino. Nazana lisolo moko papa maman Simba na bokebi. Lisolo oyo ekopesa pasi na kati ya bandako. Na pesi merci na batunyo so bazo partager ma solo a des shows. Yaya yango tozo senga bo partager. Maman na biso abenga pesinga lisolo alobi des shows. Na landio seulement mbala liboso. Na landio mbala liboso et puis na vérifier ba émission zo sala. Nzamba lola pambola bino po ba émission bozo sala. Eza à peu près eloko moko na basali ya Nzambe. Eza à peu près na ba pasteur ndenge pe bateyaka. Par contre, boza plus que ba pasteur mususu a lokuta parce que ba vérité bo obimisa. Ba pasteur ba koka obimisa ngote po alobi atali ba émission ebele. Mais par rapport ya émission o na utaye ko sala ya mwanu akenda pa ba bokilo afungola ki chambre. Ya ba bokilo na chambre ba kota raté mwana amonaki ba mystique. Mama atali émission wana alobi cousine nanga mutatinde ninge émission na ona tala. Natali yango une fois epesinga passe. Nga pe naza na problème na bungisa mwana nga mwasi mwana kufa pona kozanga koyoka baboti toza wana yaya yango tosengi merci na bandeko nyonso o ba o partager yaya yo pe soko partager raté partager masolo des shows Denar TV et ko aider ba famille moko quelque part et fait ya ko partager nde to kozwela bino masolo poto pesa yo soki yo partager te to kozwa masolo wapi c'est-à-dire partager ka masolo des shows et ko sala bien. Maman a vu des choses dans la cousine. Cousine a partagé qui na émission na salaki. Maman a tali et puis si maman souci, maman a pesi li solo, maman lobi des choses. Beta li solo wana, pesa nango bande kwa basi conseil. Pesa nango ba jeune fille conseil, surtout ba jeune fille. Voilà pourquoi ko partager pesa bientôt senga abo partager pour tous en a besoin tous pe ma solo et belé. Ngana ko vanda te na créer ka ma solo na rozwango wa. Soki bo pesité na rozwa ya on a senga ka partager ma solo a des shows et que ça la bien. Na ko rappeler na mutu moko cha cloche de notification. Cloche de notification ya ngonde ngonga na lingala. Ngonga wane ko permettre yo tant to tie émission sikoyo yo po monya ngo sikoyo. Et permettre yo so to ko tie émission en direct yo po kotina o tielo en grand caractère pour comprendre eloko nini tozolo ba c'est comme ça to tie boy. Voilà. Ceux qui pour tanga ba liboso s'abonner, le plus important ngonga. Yaya ato talaka des shows Denar TV vérifier ngonga na yo. Soki ngonga nou ezana deux traces wana likolo, oza dans les bons. Mais so ngonga nou ezana deux traces wana te, touchango sous pour la première fois et repeso des options. Toutes na personnalisé, accepté par toutes. Au toucher côté ba komi toutes. Au mona ngonga tie deux traces likolo dans les bons. Mais so ngonga nou ezana déjà na deux traces wana likolo, t'inquiète pas, message wana eza pona yo te. To beta lisolo alelo. Napesi merci lisusu sans oublier les plus importants. Napesi merci na émission na sala ki ya maman na biso o ya lobby. Émission o to sala ki ya minene kwelinga. Voilà, il y a problème à maman na biso o ya zwa ki mobali ya drogué. Napesi merci na bandeko nyonso ba pesi conseil. Ya ba conseil na bino eza très important. Boza ebele. Commentaire eketi na 114 commentaires. Vraiment nzamba lola pambola bino to tangi ba commentaire na bino merci na ba maman nyos na ba papa nyos o ba pesi conseil. Maman na biso abenga bi de show na yoki ndenge bandeko bakomi na moni nyos bakomi na ba o bakomi bien na ba o bakomi mabe. Car neto lo bakaya malamu sa nini zwa ya mabe sa nini bwaka. Maman lobi merci na pesa merci ayoki pe atangi bilo nyos bokomi. Ba conseil na bino et komi. Merci nzamba lola pambola bino na ko remercier ndeko nanga ya mwasi la duchesse Patricia d'Origine. La duchesse Patricia d'Origine. Wana premier commentaire, c'est-à-dire Patricia la duchesse Patricia d'Origine. Wana za muto aza na cloche de notification. Donc tant ozo bwaka kaka ya komi.
ya on apesi mbote ndeko nanga mwasi la duchesse Patricia d'Origine. Merci beaucoup boza ebele hein. Ezaka ye mote me wana eza mutali boso komantaki. Nzamba lola pambola yo merci na ba commentaire pe conseil. Tozala toujours ndenge wana soki tosengi conseil ya pesa conseil. Conseil ba kopesa yo ezaka ate batutu ba okomelo bien. O nyonso ba komi eza bien. Kolo likambu yo monde yeba kozwa o eza bien pona yo. O moni eza mabesa nini boaka. Nde moto sa ba émission. Oyo moni eza bien pona yo zwa. O moni eza mabesa nini boaka. Maman na biso atalinga pour la première fois le bid des shows. Félicitations na ba émission Bozo Sala. Bozo Sala ba émission ndenge moko na ba pasteur. Ba émission Bozo Sala les a déjà une partie à prédication. Ça, c'est ça. Maman l'a dit des shows ba liboso pour ba partager qui. Yaya partagera ma solo à des shows. C'est très important. Pesa bande comme sus. Tobeta li solo. Maman na biso abenga le bid des shows na landio yamba liboso. Ya lisolo beta ki ya mwana wa kendo fungola ndako chambre ya babokilo o ba fungola rate ngape na ana mwana nga akufa pona kozanga koyoka yaya kozanga koyoka baboti eza liwa ndambo kozanga koyoka baboti eza liwa ya ndambo vie pressée ebomisaka kolongola zemi eza mabe yaya yo babotaka o balongola ka na kati ya zemi te mais pourquoi yo kozwa zemi olongola na poto awe koma ato longoli zemi koma na ngolo kola G bana basi bazo tia biloko bobenga so ba stérilé hein boyebi yango ba mama stérilé pona koboya kobota pour continuer kobimana mibali kili c'est pas du bien mwana nzamba okiko tia stérilé te mwana nzamba chaka stérilé te mwana nzamba okay na mabonde lipo aboya ikobo mwana nzambe so za na stérilé na nzoto erreur ozomikosa erreur oza mwana nzambe te mwana nzambe mibatela mwana nzambe ozokende kosambela na stérilé na nzoto stérilé zeloko ezoko favoriser yo na ekobo ezako favoriser yo na impudicité na lingina bandango bongo pour comprendre lo ni tuntoloba na yebi pourquoi na lobi bongo mwana nzambe azaka na stérilé te mama soko sambela ko tia stérilé yeba ko na lisumu liboso nzambe den kote ozosambela den kote otie protection ya impudicité pose wazemité okenda église osambelaka na kangi parenthèse to bandi lisolo mama na biso abenga na des shows Denar TV mama lobi boy des shows beta lisolo nanga bande kwa basi bayoka bana bayoka ba jeune mama boyoka mama lobi des shows na bota yibana misatu na bana nga misatu mibale baza ya mibali moko ya mwasi mibale wana ya mibali baza yibana mo babota maki bano babota marabiente to pesa penda ba défaut wana te za na on importance te mais bano babota marabiente mibale ya mibali moko ya mwasi nde abota maki bien mwasi kitoko abota maki bien mwasi kitoko yaya landanga penza très bien mwasi kitoko azaki o bobengaka o nde lisu nanga bebi ba mama nde bozaka soko boti bana o raté mwa moko nzamba apesa ki o bobengaka e lisu mama abi de show wana azaki lisu nanga eyaki kosala papa na bango akufi mama atikali na bana na ye misatu mibale na lobi babotama ba mibali mais babotama bien te moko ya liboso nde ya mwasi kitoko ya mwasi na ba qualité tout ya mwasi azaki na kozanga koyoka tozande awa lisolo ebandi awa kozanga koyoka mwana bandaki ba désordre na âge à 17 ans 17 ans kozanga koyoka baboti 17 ans mwana azana no mpe azana no jeune 17 ans za presque mineur kozanga koyoka baboti ayoka kate mobulu na ndako ba parents ba camarade ya mabe yaya ba camarade ya mabe ba robomisa yo mwana mwasi aye kozwa zemi na âge à 17 ans aboti mwana ya liboso mama azwi mwana ya mwasi baketika ye na famille o bachaki ye zemi mwana azwaki zemi pona nini akendai kolinga en fait azaki na camarade moko ya mwasi yaya likambo ba camarade landa azwi camarade moko ya mwasi camarade wana azalaki mwa mukolo pa ya mwana ne azali lokwa ba sera quartier azwi mwana ya mwasi ake kokabaye pa ya camarade ya copain na ye sera quartier azwi lekine ya mwasi akabi pa ya camarade ya mobali na ye je crois c'est clair camarade ya mobali na ye azwi mwana mama na biso bakomi ko vivre na ye sera ya quartier nde akabaki ye
Maman lobi des choses na pekisa mwana na ndenge nyonso. Matoi mangongi kande ndeko moko mwasi akomaki matoi mangongi yaya. Matoi mangongi azui koto moko ache koto, azui koto msu ache koto, ayokaki mama te zeme kokota. Bazuye baketika ye na famille o bachaki ezemi. Nanya baby si esera quartier. Yaya keba na mutu ya memaka yo azokendo tiko pa mibali. Keba na mutu ayela ko nyusu matoi ya masolo mibali na matoi. O ma chérie bazo tuno na garçon wana. Ma copine garçon wana lingaka yo, ma copine garçon wana zo tuna ngayo, ma copine garçon wana lobi alingi yo yaya. Keba na camarade ndengo wana. Ba camarade o batekaka baninga baza ba camarade mabe. Et chose grave, il faut eba ke na vie. Muto ayaka ko mema yo quelque part, ya tikalaka yondo ko kufa. C'est ça. Ya ko tikala yo ko kufa. C'est ça le problème. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Na beto li somo muke na katia. Tuza otambola misatu na groupe na biso o li solo nanga. Tuza otambola misatu. Tuza ina camarade moko mama na bango utaki poto, mama ye na Kinshasa. Abongisi via camarade wana, mama asalaka ba ane bele ayego tala famille na Kinshasa. Abongisi via camarade, basaeli camarade ndaku, babongisi ndaku bien congélateur, bapesi mbongo ya commerce, camarade abando vivre. Chose grave, camarade tozara misatu, ngata on a voyagé na ema mba poto, ya tikali na Kinshasa na moko mususu. Akeko kota groupe ba camarade mabe. Ba camarade mabe ba mema ye pa nganga. Pa nganga akendo zwa kisi ya mbongo. Pona nini mbongo o mama na bango apesa ki ya lingaki a multiplier yango ekome bele asa la vie yo ebika ba jeune. Camarade nanga o na yebso lisolo vrai yanga moko. Ya masolo to yanga sikoyo. Na betelongo 2 minutes. Camarade ake pa nganga kezwa kisi a multiplier mbongo o mama na bango atikela ki etango utaki poto. Nganga pesi e condition avant bando multiplier mbongo, il faut pesa nga mutu moko na famille na bino. Makila na yo. Alinga pesa ndekone o babotama na ye. Makila ndekona ye makasi nganga kokite. Nganga biluka mutu moko na famille élargie, mais azala proche, azala pas trop élargie. Aye ko pesa koko na bango. Nganga boyi abi jamais ko pesa koko te po koko akomi de na suka ya mikolo na ye. Pesa nga mutu aza makasi. Ake azui apesa mwana mama leki na ye. Mwana mama leki na ye prière ba mona yete. Nganga pesa ki délai à 3 jours. 3 jours ekoki mutu akopesa azate. Camarade abeli lelo malade bandi siko na tongo. Azai na copine na ye moko balinga na ye makasi. Copine wa bayeba ki epa na bango même nga na yebi copine na ye. Copine na ye ki kotala temps malade bandi na tongo. Nini o nazoyoka bien te nazoyoka moto na kati. Wana zoloba yaya kindokeze eloko mabe. Kisi eloko mabe. Elo ni basala ki ba bloquer ka munoko. Malobaka ko ya suka bimisa ki o ayebisa ye copine na ye ki nazoyoka moto. A dévoiler secret yebisi copine na ye to kendaki quelque part. Ba mema inga na mutu tel côté to kendaki basenga inga mutu. Mais ba pesa inga délai à 3 jours. 3 jours ekoki mutu akopesa zate na pesa kina ni mwana mama leki bakoki ete na pesa ki koko bakoki ete na pesi oyanga ndeko bakokaki ete. Alors na minute na komi koyoka moto. Maloba suka lobaki yango wana. Bandoki ba bloquer munoko. Abandi oka moto na tongo. Butu na en fait na moi azoloba isuste na butu mutakufi na journée moko. Mutakufi eyo mabalingi baboma bakoko na mabanga baleye tout ça binde Kinshasa ezala. Koko alia ki ete. Par contre yenda ningaki alia koko. Yenda ningaki alia koko merate baboyi koko po akomi de na suka mikolo na mokili. Pesa biso oya za makasi. Apesa mwana mama leke simbite, apesa oya yende ko simbite ye moko na kisi abu pi abaleye. Camarade akufa na 3 jours. Journée moko malade, tongo midi butu mutu akufi. Copine na enda yaki ko bimisa secret après les jours que non abenga nga avant kufa. Na tongo malade bandi apesa kinga malobane alobi boye akendaka pa nganga. Nganga memaka ye kuna muta memaka ye camarade. Yaya ba camarade o bayaka na masolo na matoi, bolandaka masolo. Ba camarade o bayaka na masolo ya boye na matoi yaya keba. Camarade nanga kufa nga yo naza na olia je ne sais pas na lobani nazolia ata ndunda. Nazolia ata soso to Thompson lokwa na linga Thompson trop boyebi soko kangi Thompson na pilipili de choix liara trop. Mais rozwanga te po na koya kolia panote. Voilà. Camarade du fait ka kenai ko kota na ba camarade mabe yaya keba na ba camarade o bayaka na masolo. Ya ba marque o to beta. Yango to senga bo partageaka. Oko sauver camarade mo kuna oko sauver famille na yo azoluka kene na banzela pembeni.
Keba na mutu ayaka kobetelo masolo na matoi. Keba na mutu ayaka komemona banzela mabe. Yaya yango tozoloba. Mwasi nende kobimisa vérité ya makambo nyonso ndenge kenda panganga. Tango azongi na moi malade bandi effort a liboso devoir mission liboso bandoki basalaka bakangaka mutu munoko po lobate. Yaya soki bandoki balingi balia yo. La première des choses ba okango munoko po o dévoiler te. Ba okango munoko o lobate. Mista wana lobate liloba suka tikelaka copine. Na moi munoko efungwama esuste tito komi na buto akufi atika lilobate. Soka sola na copine te ba ngai ba yebelo kwa kufelite. Par contre ba ngba boma koko na mabanga, mezalaki koko te, banzela ba memaka ye. Ba camarade ya mabe. Camarade nanga on a betilo histoire vrai yanga. Camarade nanga bogar ye baba seri wana ba mandefo bande ko kata basali mwa singa ao. Basali au moins 0 faute ya beloko la kofi olomide. Wana seri wana nga kutu mandefo ezate. Nani ya ko singe ko uta po ba changa boy. Mais yesu ki bakati mandefu boy bogar bakati 0 faute mobali pembe akundama biso ba desho to tikali yaya keba kotia matoi na yo libanda na ba camarade ya mabe na kangi parenthèse tozonga na sujet mama lobi desho bache mwana nga zemi mutayaka kozwaye grande sœur à quartier ndenge na utioloba matoi ya koyoka libanda ya keba mutu ayaka koyebso ke tonto wana azolingo garçon wana azolingo pona nini ye mwa ke komi pesa kuna te mais azozwa yo po kendo kabo kuna keba yaya masolo tozobeta eza ba révélation et ko sauver mutu moko quelque part yaya soko yoka masolo tozobetaka benda nzoto na ba camarade ya mabe mama abi azwi mwana ye bache ezemi ake tike na famille o bachaki zemi. Grande sœur à quartier atikali bien na bonne santé mais yo ba memaki yo kuna apesi yo pa camarade ya mobali na ye. Ba copine soki ba copine na ba copain copine voilà ba copine na ba copain ake kotika mwana na famille o bachaki ezemi. Mama abi desho na tika mwana nga kuna esika bachaki ezemi souffrance. Mama kokite souffrance. Mama abi desho mwana kaka moko ya mwasi papa na bango akufa na bota bana misato. Moko ya mwasi nde aza bien mibale ya mibali baza bien te wana za kilisu bake ko bebisa ye bache ezemi kozanga koyoka mama kokaki ta moni mwana ne mwasi ndenga kubuki mwana komi lokwa makakuni bacha na motala ko bi makakuni okotuna sango bakoyebiso mwana komi lokwa makakuni bache na motala ka abubuki na ye na bebe abotaki babubuki mama abi desho na kokaki te na ke na récupérer mwana nga mwasi na mwana botaki na zongi na bango yaya toyo kaka baboti na olingana yebisa ndeko moko mo ndenge tozawa noko desho azoloba surtout problème biso batu nyonso tobima na RDC desho bolanda nga na 5 continents ndeko kote ozali tanto yaka poto yo moko ozara na papa na poto te mama te ndeko te oya yo moko yaya c'est le temps ya koyoka ba conseil ya boy. Yaya okoka conseil côté mususu te papa tikala na RDC landa masolo anoko desho landa masolo a desho de Nar TV oko découvrir marambo ebele oko comprendre marambo ebele yaya tobima to ya biso moko to comment vivre biso moko nani opeso conseil eza yo moko vi na yo esimbama na maboko no moko mais tango kuti esika mo ba opesa conseil mwana mayele asalaka nini ayokaka to sola lisolo. Mama abi desho na eko récupérer mwana nga mwasi akondi. Ba famille musu tokenda kokotsa mutu. Yaya mobali akoya kokoso na baibandeli ya vibwe na bambonga mike me lobi soko zwizemi ndoko yeba soka lingaki yo to alingaki yo te. Na yebisa abino mikonyoso na ba émission mama na biso musu abengaki abi desho tu as raison. Na mobali asundolelanga bana tala ka bango te. Ayaka kolanda papier na papier yango pe azwati. Sadi na yebisa kabino mobali soka lingi yo te. Yaya na mwana kobota kolinga ye te. Ça c'est vrai. Kolinga te tuyaka na ba émission na kosa kabino po bo sepelaka te. Tika na yebiso vérité. Ato yoki yango mabe me soko vandi yo moko koloba non ndekwa mobali wana te. Desho vanda. Tanga na ba commentaire omona nde bato ba okoma. Yaya mobali soka lingi yo te atoboteli Angelu azana mapapu penda bo azopumbwa ke lola kiti azongi mokili. Mwana oboteli azana mapapu azopumbwa penda bo akoti lola azongi na mokili. Yaya soka lingaki yo te na yo na Angelu oboteli akolinga ye te. Na bino nyonso mibale akolinga bino te.
ata oboti Angelou. C'est-à-dire pour mobali alinga na bana, il faut alinga mwana. En fait, il faut alinga mama, nde alingi mwana. Ndimelanga. O ekomeli ote moyo yebezati. Mais tant on a lo baraba, o ekomela bango ba benga na téléphone. Abi papa lisolo beti nani ayebisi yo natuni mama pourquoi abi papa mambolobi eza makam nanga na bi mama yo zawa. Nga naza ne sika tel lisolo na beti uti bolo. Mais lisolo beti vi na nga yango wana. Et kokani identique. Voilà, c'est-à-dire o ekomeli ote oyebate. Mais ba kolo ba problème o bazali. Ya so boti mwana na mobali alingi yote, mwana wana kolingi te. Tiango na mutu. Tobeta lisolo. Maman lobi de show, mobali a souffrir mwana nanga na ndinga mukete. Na récupérer mwana. Na zongsi mwana nanga na maboko nanga. Na sima mikolo kande bana basi bazalaka. Mwana koli mwana tamboli. Mwana nga mwasi azongeli isusu mobulu. Kindumba. Yaya kindumbe kobomisa yo kozanga koyoka babote kobomiso. Yo cha stérile na nzoto po ya poto. Ozara na mikili oye kokoma na ba technologie mindele. O cha stérile obi de show. Biso to cha babar poto zemi ekota te merci. Diable aza na manière à kokweisa yo. Diable aza na manière à ko détruire yo. Nzamba apesa mutu. Nkolo a détruisera mutu te. Diable nda détruisera mutu. Diable ndenga ko détruire yo na stérile na yo. Ya stérile za garantie te. To banga nde nzambe, c'est plus important. Na kokamwa yo sero sambila kana stérile na nzoto. Yo sambila ke bongo stérile ocha. Ocha na nzoto pona ni. Stérile ocha na nzoto ezara ya nini yo kenda ko sambela nzambe na stérile. Mutu achaka stérile. Ah mutu obange kobo te. Pesanga réponse. Loba ata na ndako alibala kaso loba tenga na chepo mobali nanga to obota trop. Bongo bo obota trop kasinde yango na kaka. Olingi nzoto trop. To mobali nda lingi nzoto trop. C'est ça aussi. Toza wana te na fungoli ka ba point wana po bo comprendre. Maman bi de show mwana eko zonga na maboko nanga mobulu eko bana. Wana mwana tambolia. Oyuka baba si bazaso mwana tamboli akomi kolia fufu mama pakoli susu bia zongisi beauté mwana mwasi abandi ba désordre cette fois-ci ake kolingana na un comédien bata ba théâtre ake kolingana na un comédien ona eko cha ezemi comédien achaki ezemi akimi ake Angola comédien ona ake Angola ba comédien bazé belé po yo luko mais des show comédien ngona na tout ça pour ça otanga ba kombo ba tuté na obetelo lisolo o mona danger côté ezali. Comédien atie mwana mama na biso lisolo, comédien akimi ake Angola. Camarade o bande ko tambola na mwana mama na biso, nda bimisaki secret makambo landa oyoka. Mama bi de show mwana nga tomboki ake kolanda ba comédien, comédien atie ezemi. Comédien atie ezemi akimi tango alongolisi mwana ya mwasi zemi, alongolisi mwasi zemi. En fait, tango mwana ye kozwa zemi avant comédien akima kenda Angola. Comédien memi mwana mama na biso na hôpital, bake kolongole zemi. Kuna eska bakende kolongole zemi compliqué. Landa lisolo mwana ndende komwasi akufi. Zemi compliqué azongi na ndako atikalaki koyebisa mama te. Mama bi desho mwana vai na ndako nzoka mwana uta kolongola zemi. Zemi ezo compliqué nga na ndako na oyeba te. Baye kokende na hôpital po bakende kosala écritage. Ba bimisa makila etikalaki na kati po makila ekangamaki. Yaya kande bakende na hôpital ba kesala écritage mwana akufi. Mwana akufa na hôpital. Comédien oyo achaki ezemi wip akimi ake Angola. Bake kolanda mwana na hôpital kota azalaki bake na ye na hôpital kuna balobi zemi bayaki kolongola ye e komplikaki makila etikalaki nde tolukaki to bimise makila nde akufi. Kote balongolaka zemi kote mususu. Kote bake salisa curitage kote mususu. Mwana akufi. Baluka kolo zemi ese akimi ake Angola. Mutaye ko bimisa secret camarade oya memana kina ye na hôpital. Keto yaki na hôpital azaki na zemi. Mobali na inda longole saki ye zemi. Nde to change hôpital to yeni na hôpital opo basale kiritage. Muto alingaka sala ye kiritage eta na ye deje zaki bien te na libumu apolaki. Tango baluki basale kiritage nde aye kokufa. Ni solo yango wana. Akufi na nini kozanga koyoka. Akufi na nini via kindumba. Bitambola tambola yaya. Mobali oyo achaki ezemi akima kenda Angola. Mama lobi de show tilelo mobali wana zonga te. Akima kenda Angola. Les fractions est individuelles ba okanganani. Mutachaki zemi akimi ake Angola ba okanganani. Bazela kaye akozonga isusu. Tanto asa kota même poto koyeba. Mais kolo likambo ayeba likambo na tanto akolanda pe lisolo ayebike événement wana ezanga. C'est-à-dire mobali akima akota Angola. Depuis akenda ti lelo azonga pe RDCT. Mutabimisi secret camarade.
esika bakende kosalisa bakiritage ya kolongola bazemi ya kobimisa ba makila o epolaki na libumu yaya kozanga koyoka baboti liwa ndambu yo muto longola bazemi zwa leçon yo ko sepelobi te tokoma na mikila mindele kolongola zemi pa ba mindele za na problème te keba Dieu est grand keba diable ko compliqué yo muto zanga koyoka baboti yaya boyokaka bande kwa basi ba jeune sœur yaya ba camarade o bayaka ko yebso mikolo nyonso yaka to kende boy mutu tel azolinga yo mutu tel azobengo kutu azana mbongo shina ye kaka pona nini oya zoelo matoi en fait masolo na matoi ya ke shina te mais azotinda yo kendo shina yaya keba koto msuba kenda ko shina te na yebsa bino na ba émission okenda ko shina babotsa yo bana okenda ko shina yo ndo ba shina yo c'est ça yaya donc il faut boyer bakelo ko ana très bien il faut bien faire attention mokileza na maambo ebele oya kosukisa oyo koyeba ete voilà oyo nga te loba pona lisolo mama na biso yango wana mama lobi de show batindela yenge émission na ona talaki ya émission betaki ya mwana akenda ofungola chambre babokilo yango esalinga passe na regretter mwana nga kufa yango na pesi beta pesa bandeko conseil na lisolo nanga voilà yaya toyo kaka ba parents ndeko mwasi olongola bazemi keba vie pressée keba ba camarade o bayaka komema biso na banzela libanda bango batikalaka yondo kokufa na betelo lisolo camarade nanga camarade o amemaki na ndako nganga ye lelo atikala aza na mokili camarade akufa bogar mama na biso abi mwana azalaki bien mais vie ya mwana ebebaki à partir ya grande sœur à quartier o yakenda ko kabaye pa mobile de mwana yaki kokoma plus en plus mobulu na ndenge mwana yaki kozwa zemi alongoli zemi sans que mama yeba mwana kufi yaya keba na matoi mangongi matoi elekaka mutu te kebisa matoi naona ba camarade mabe yaya ba camarade babomisaka mutu akomemona nzela molili ya kotikala yo okokufa ndimelanga ba mingi bakenda na banzela molili mutu amemaki ya atikali o ye bakenda ine mba liboso akufi tomona ngo ebele voilà otenga toloba pona lelo yango wana mama na biso abi de show pesa conseil na yo ki passe na lisolo betaki yango nga pe na pesi yo yanga mama abi de show bana misato o ya kufa nde azalaki lisu ya famille papa na bango akufa atikanga na bana misato moko ya mwasi ya liboso mibale ya mibali babotama malamu te moko kaka ye wana ya liboso ya mwasi moko ya mwasi mais vi na ye nini e baby pona nini kozanga koyoka pona nini ba camarade yaya keba na ba camarade yaya soko vanda na ndako ba parents to saka ba parents yoka ka mama yoka ka papa ekosunga yo biso batu tozana libanda tozana ba famille te tanto to ya biso moko papa te mama te no côté conseil okozwa wapi kaka na nzela ba émission boye tozo sala oya azana mato ya koyoka sai nini oyoki partagez votre émission c'est très important maman na biso apesinga lisolo po ba pesa ki ba partager ki lisolo a des shows nde ya yoki epesi passe abi des shows beta oyo pesa pe conseil ce qui yo partager nde masolo ekoya ya bo hésitera te masolo eza très important partager yaya pesa bande comme susu batana yango nde ya motuya partageaka pesa conseil partageaka na kati ya lisolo ndenge tokomi topesi o comprendre nini pesa ba contribution oki koloba nini na kati pesa ba contribution tous en a besoin ba sage merci beaucoup n'hésitez pas soko talinga ba liboso s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV la réalité partagez votre émission aimez commenter ko ça la bien ezalaki yabino humble serviteur l'homme de bonne foi zala bonché ba émission ezakoya pesa réponse ciao.